pas normal. A dit c'est pas normal. Moi je vais dire ceci. Fatih, soit grand, soit très intelligent. Observe ce qui se passe de l'Est. Ces éléments rebelles, mouvement Dien 23. Qu'est-ce que eux, les Rwandais chiants de l'Est, cherchent? Ils ont besoin de chercher Fatih pour déstabiliser le pays. Pour déstabiliser la nation congolaise. Et ce qui se passe de l'Est, l'agressement, la destruction d'armes, de minerais, de munitions, pour détruire, pour vendre le minerai à Mboka. Et Fatih n'est pas là pour y aller voir ce qui se passe et tous ces imbéciles. Fatih, M23, Fatih, je vais vous informer, je vais vous en parler en tant que chef de l'État de la nation. Nous refusons le mouvement rebelle de l'Est et Sud-Est. Le mouvement Dien 23. Ces gens-là qui créent la déception, bande de minerais, bande de coltan, bande de blom sur les Américains. Pour que ce chef de l'État, Sima, pas fini sa Fatih. Et encore, il y a table ronde, il a parlé du peuple. Il était là présent pour y aller observer la discernement. Investissement, ça va gêner Misala. Non, là c'est est-ce qu'il est allé à M23? Non, il était en France, il est allé signer, négocier pour l'accord de l'économie. De Doha. Et là, tout, si on négocier accord non, tu vois, l'accord du central, c'est le central. Le président des États-Unis, comment il s'appelle? Donald Trump. Donald Trump, il y a avec Fatih, avec Kagame, avec Ouganda. Ils sont revendus à Bouélilati. Minerais, ça n'a pas de et ça, Kagame pas son lit. Et ils ont diabolisé leur mouvement du 23 de ces gens-là de l'Est. Comment on a Moïbi, minerais, la cave américaine. Parce qu'on assure que. Et changeront les zones à Fatih. Tu vois. Et minerais, comment Fatih. Moïse a dit à Dar es Salaam. Azo avion bou aé États-Unis. Tina azu avion Dar es Salaam américain ba mon aé bakangi. Ce qu'on a bien, on assure que ceux qui guerre Sili, misale gopé sama. Bon ceux qui guerre Sili. Oui, Fatih a chargé calendrier a bien au sala mambo etambo. Donc la minute urgence c'est ça aussi sa guerre. Bon urgence c'est ça que non, la guerre là de l'Est finissant et Fatih a observation mambo à l'andelango. Mais à condition que le mouvement rebelle, il y a pas trop de monde. Ce qu'on a monné aux en connaissance dans le Gamogo, ils ont des jeunes qui ont table ronde. Sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat et l'emploi. Non, le message est ceci. Moi je vais parler de ceci. C'est trop mal. Parce que Fatih avait eu les engagements, il était capable d'y aller parler ce qui se passe pour toute la nation. Et na bao bazanga ki ba non ba instruction wana na ba code wana ba moment wana so bango bazanga ba bloc wana te ende bazanga on a erreur mort grave pour na bango parce que chef de l'État il était là il avait parlé na mutunyo so kuna mambo obongisa mambo faire tout ya mboka alors na bao bazanga ki ba non bazanga mo fit wana ya makasi moi je m'arrête siko yo musani nyo ibo sala yaka te yaka siko mukonza wa bengo nga boye musalo ebite ngana lobelo makama musala po lelo soki makambo esimbi yoko sala musala nini kasi na biyo moko osala musala nini parce que jeune faut oye osala. Moi j'aime l'économie, je vais faire l'économie. L'économie en tant que qui? Non, en tant qu'un fils du pays, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un étudiant, en tant qu'un homme personnel, performant, c'est là où je suis. À l'université tu as fait quoi? J'avais fait l'université d'ici, j'ai fait l'université académique de Kabinda. Kabinda, oui. Kabinda en Angola, parce que je vécu en Angola 4 ans. J'ai fait l'université académique de Kabinda, j'ai arrêté en 2009 dans Zungibo. Au Salini, dans l'université, j'avais fait l'emploi économique anti-4.
Il y a 1005 ça tout le monde va mettre la chambre à l'air. Pour battre chaque fois le salle blanc. Pour écouter l'opportunité à vous salle blanc ça. Ça la table blanc. Il y a un alone passé comme tout problème non. Quand il s'en pose la face aussi.
Negosco transport ils ont matapoani lobi to mataki en 5000 et matapoani transport ya moto eza mutu kapeza au matapoani embouteillage au taxa ce qu'on a par rapport à ni carburant si là au taxa on a par rapport à ni temps voilà selon là Bolobi tomate transport moto 5000 et pompage 6 magasins tomate 5000 donc ils a pas si makasi okoki kosibir embouteillage na biso te otiaka même prix jour moko mibale soki ete bosupporte mpe embouteillage bomati prix te okokwea bamoto ekobeba to ndenge nini nde place wana nde mboka sikomonaka mboka ekobonga ntango moto azokoka kosupporte mpe ntango apasi na mboka na ye donc amatisi te biso nyonso toza na pasi embouteillage ezali na biso bato ya makolo na bino bato ya transport se sentir à l'aise biso nyonso quand même tosibir embouteillage mais siko mpona nini na tour na bino olingi te kosala perte ata ya eloko moko eza kozala méchant Andela bongo. Ila bongo lo kita. Bayaka. Bon de la oisa. Nous tout ça les il a où la poisse casa. Jeune moko tout lobby président Zolega il a filmé là je vais le côté il comprend par le côté il va tenir jeep président les gars filmé ils sont tous autorisation au filmer faut pas payer son autorisation.
ebele mais volonté eza moins eza te malobara ebele maloba ebele suivi eza te bolingo mpe eza te surtout suivi bango mo bakonzi baza kaka na maloba ebele mais bolingo eza moins na suivi kutu ya kolobela ebele bazaka na biro babimaka te bamona oyo nyonso eleka baza na kaka batindi bato ya balokoso baye kozwa mo babiloko ya mike bapesi bango bake komela babiere esi yango biloko toovivre neti mpona obia neti oyo babimisi basanite na bakanivo oyo soki mopepe to mbula yo ozonga te ezongaka nango po mosala nini basali basali eloko te salamo esali azokosa gouvernement baye batimoli bapesi mo bachaine ba 200 fois ba 300 fois abongo mwa mike sali te ezongi na mosusu neti novembre décembre eza bamwa moko boule ebetaka te donc bakreaka babiloko mpo mbongo ebimaka kaka bamituka elekaki ya babene elekaki ya boulevard tomonaki ata ba 200 bene role nango ezali ayeba bomi nano non eza biloko fo bapartage yango chaque commune ezalaka ata na 3 bene ndenge batike balongoli bake obwaka tomoni esunga biso tokomi bongolo ande bozomona tozali na bongolo embouteillage ezanga kaka te roulage makasi kakasika baroulage awa okoleka te ata oza na bamikanda nyonso donc mawa na page roulage ndenge aza boye donc kopi na bango ezala baautorisation ezala baroulage kopi na bango yango wana tala kakasika yango epuis bakoma kozwa bakuluna batya bango na kopi ya komena saka bato kuluna aza na mosala ye aza na tala kuluna yebi na eloko moko akosala ezaka yeka babandi brutalisation mona role eza mpasi roulage aza na mpona kolekisa mutu eleka te me mpona dramaserie kopi nde na kini eza kopi bamboko oyo bozwa ma bopesela biso bapolisier bato autorisation bopesa bango kopi oyo balalaka nzala moto azotya likelema basalaka mosala aza journalier te ngambo ekamusa roulage azosala likelema me aza journalier te chaque jour apesaka mbongo eutaka wapi awa tozali na bongolo station bongolo leta aza nalobi babukaki boutique garantie eki ofele mpona bi yo kolinga okota na nai te filmage oyo na vraiment aza vraiment intéressé te parce que aza na makambo ebele papa so filminga boye eza neti te naza na mposa yo obima na nani te obima te lokwa elongo no boye ebima mais quand même opesa message poa déjà ekomona na wi moto wana nde azoloba neti na boye adeve bato ebele so amoni ke wi azosala mosala moko kuna mwa motu mosibani yango naza wawa naza kaka kobatama aa na makambo ebele ndenge ozosala boutique bato batia oyo confiance bapesa oyo masandise ozosala nde ekoyi wana bayebi ke neti lelo baoloba azwi mosala ya bien nanu maloba ya bien nanu te abana kofuta biso lelo image oyo vraiment yo oyaka boye olalola muka bayeli yo papa tozobuka boutique na yo na beau marché esala yo nini ntango oyokaka bongo esali mpasi esalinga mpasi parce que esika nde ozovivre mama baye babuki yango ozali kosala lelo lobi okomi somera moni eza mpasi okokaki kozwa mbongo te koluka esike mbongo nazwaki moni esika oza habitue oui ndenge déménage nake place nasali 6 mois kona nakoki kofutakutaka 1 mois te na utilize garantie na oblige nabimisa marchandise na liquide nasala maaa vraiment
Donc, si on a comprendre bien les difficultés à raconter dans le boutique na beau marché. Aussi garantie na mais si on a beaucoup qui conflit dans le sous-souté. Il y a une machine de la qui souté. Il y a des machines qui sont là combien. Oh, il y a un cabellinga parce que il y a un cabellinga mais cabello. Oui, akena boyaka mais na prix à somi na. Jina yo osala yango mélange ya nini na nini? Na ba coco, citron, et masumulu na tangawizi. Epi retaka nini? Ebusana ngo ndani. Pasi, morito, otali dimoso la carne, et ça fait un petit collier. Ok. Osala na combien? Yango ba mix. Mesurette nango ezala. Yango boto na nyama mais on est mes aides nango. Oyo osomaka wapi? oyo tosomaka prix place fixe eza te ndenge bafacilité à 10e bapremière les bases 10e na bapremière nde bato basomaka boye opasaka nini po yango mpe soki ekoti na baterase soki ekoti mpe na batese mpe barespirant oyo soki ekoti na terase mpe ederangeaka nakoyeba te mais bato mosusu kutu balokota oyo des fois batekaka mais oyebi te biso tosomba yango na ici donc soki omeli boye esoigne mokongo pasi hémorroïde bapetit mpe ya kolia petit kolia énergie mpe mpona moni kaka na sucre ezali eza énergie esokolaka rein eza énergie c'est bon ndeko ebo komo eza nani afiston so message nini okopesa na regret nini oza nango na makambo ekomeli yo oyo ezalaki mosala na yo te ozalaki na boutique mais okomi na mosala oyo parce que eza expérience oyo oyebi kosala o motu nyonso te akosala ji oyo yo nde motu oyebi kosala yango alors maloba nini okoloba ya regret ou soit oyo bakoki kosala po retrouver esengo omeka kose relancer na mosala na yo ya boutique yango nanga bundabunda nazwa mwa mike malembe ti nakoma ndenge nazalaki bon nga moko nana nazosomba moko pesinga nano moko nga moko mpona kokumisa eloko te naosinga moko te mpona mona ngo nano nasentir mpo mokongo esalanga mpasi awa namela mpe mwa ndambu bamekaka te kata mwa emo oyebi nga moko nameka nano emo omeki voilà merci beaucoup kangelanga eloko naateka nakokotya eloko mabe te te yo eyebi bukoko nakokata bango nyonso te okata nyonso te est-ce que bango bayebi kutu nani non information. Téléphone est mystique, il bénit par mon état de problème. C'est 26.
C'est pas normal. A dit c'est pas normal. Moi je vais dire ceci. Fachi, soit grand, soit très intelligent. Observe ce qui se passe de l'Est. Ces éléments rebelles, mouvement du 23. Qu'est-ce que eux, le Rwandais chiant de l'Est, cherchent? Ils ont besoin à chercher Fachi pour déstabiliser le pays. Pour déstabiliser la nation congolaise. Et ce qui se passe de l'Est, l'agressement, la destruction d'armes, de minerais, de munitions, pour détruire, pour vendre le minerai à Mboka à eux. Et Fachi n'est pas là pour y aller voir ce qui se passe et tous ces imbéciles. Fachi observe ça à Qatar. Et Yaka, Nalobi, par rapport à table ronde où il s'est pour les jeunes entrepreneurs na emploi. Fachi pas Bible quoi là. Mais à Zaki n'a pas table ronde, n'a pas le peuple. Tu viens de me dire? Oui, n'a pas Tata. Oui, Bazaki n'a table ronde, n'a pas du peuple. Au-delà, non? Alors, à part nous, les Anini, n'a oignon sur chef de l'État à l'Obaki, n'a parlé du peuple. Qu'est-ce que tu as retenu? Bon, moi j'ai retenu ceci. Fachi avait parlé bien pour l'emploi, l'économie et le début, ce qui se passe de l'Est et Sud-Est pour la nation. Il a décidé que non, son enveloppe, il était chargé pour y aller aux États-Unis et signer avec les Américains et les Occidentaux. Il était avec la France, avec l'Union européenne, pour l'engagement de l'Est à saisissement, c'est que devenu l'emploi pour l'économie nationale de toute la nation. Donc il était là, il observait, il en parlait avec Batata. En tant que jeune, non, Fachi ozo participer au développement de Mboka. Ozo même ikanisini. Ikanisini ogo mema et pas Fachi. Je vais en parlant à Fachi. Fachi soit très intelligent, vous observez l'économie centrale et nationale pour toute la nation. Et Fachi, refusez-vous ces accords-là de l'Est avec le Nyamulenge, avec Kagame, avec les Burundais et les Ougandais. Tous ces gens-là qui créent la déception pour la détruire, ces nations. Et tant que chef de l'État, Fachi, je vous félicite là où est pour l'accord global de table ronde. Au palais du peuple ici à Kinshasa, il était là prévu, avait parlé, l'on parlait pour l'économie. Et ce qui se passe, tous ces éléments du rebelle 1-23 Fachi, il faut mettre à sous moto parce que tu connais la souka. Il va souka exactement. Il y a ça mon gouvernement il va souka. Bon, nakolo babo soba kanga baganga. Fachi 1-23 batwa na fa bengana bango mpanzo wana. Le bananga souka ngwa. E babi mabati ka mboka po bango de ba souka. Donc ba mtu ba mo mboka. Bah oui. Misala ezate pour na. Bah oui. Ah. Peut-être on va bandi bo chef d'état ça. Oh, Michel Ezate, est-ce que tu dis que moi M23? Ben oui, bango ne ba ya na belema wana. M23 n'est là. OK. Ah. Fachi, je vais vous informer, je vais vous en parler en tant que chef de l'État de la nation. OK. Nous refusons le mouvement rebelle de l'Est et Sud-Est. Le mouvement du 1-23. Ces gens-là qui créent la déception, bande ba iba minéré, bande ba iba colton, bande ba iba blom sur bateau que l'américain. Pour que bazong ce chef de l'État Sima, pas fini sa Fachi. Et encore il y a table ronde de lobby n'a parlé du peuple. Il était là présent pour y aller observer la discernement. Investissement, couper sa bagène misala. Non, là c'est est-ce que Italie m'a renvoyé M23? Non, il était en France, il est allé signer, négocier pour l'accord de l'économie. De Doha, de Doha. De Doha, tout, Si on négocié contre un accord na bateau bazo bunisa biso. Bayokani neni. Non, tu vois, l'accord du central, c'est le central. Le président des États-Unis, comment il s'appelle? Donald Trump. Donald Trump, il y a un Fachi, il y a un Kagame, il y a un Ouganda. Ils sont revendus à Bouélilati. Minerais, ça n'a pas de rango, Boboulou et Zalate. Et ça, il faut que Kagame passe son lit. Et ils ont diabolisé leur mouvement du 23 de ces gens-là de l'Est. Comment on a Moïbi, minerais, que la cave américaine. Parce qu'on assure que. Les changements les la Fachi. Tu vois. Et minerais, comment on Fachi. Moïse Azali, à Dar es Salaam. Ils ont avion bout à États-Unis.
tina azwi avion Dar es Salaam américain bamona ye bakangi ce qu'on a bien oza sûr que soki guerre esili misala ekopesama soki guerre esili oui Fachi oza chargé calendrier oza bien aosala mambo etambola donc na minute urgence eza nano tosi sa guerre bon urgence c'est ça que non la guerre là de l'Est finissant et Fachi azwa observation makambo tout alandelango mboka ezabi mais à condition que na mouvement na rebelle ya bato wana moni esila parce qu'on a moni oza en connaissance na likambo moko eza na ba jeune oyo bakendaki table ronde te oyo bayokaki makambo Fachi alobaki te sur l'investissement sur l'investissement sur l'entrepreneuriat et emploi sikoyo yo okopesa message nini na bato bakendaki te bayoka bayeba message non le message est ceci moi je vais parler ceci na bato bakendaki te c'est trop mal parce que Fachi avait eu les engagements il était capable d'y aller parler ce qui se passe pour toute la nation et na bao bazangaki bayeba ke non ba instruction wana na ba code wana ba moment wana nyonso bango bazanga ba biloko wana te ende bazanga na to eza erreur mort grave pour na bango parce que chef était là il avait parlé na mutu nyonso kuna mambo ya bongisa mambo faire tout ya mboka alors na bao bazangaki bayeba ke non bazanga mo fuite wana ya makasi moi je m'arrête sikoyo musala nini oyibo sala yaka te yaka siko mukonzi wabengo ka boye musala oyebi te nga nalobela makambo mosala mpo lelo soki makambo esimbi yo kosala mosala nini kasi na biyo moko osala mosala nini parce que jeune faut oye osala moi j'aime l'économie je vais faire l'économie l'économie en tant que qui non en tant qu'un fils du pays en tant qu'un intellectuel en tant qu'un étudiant en tant qu'un homme personnel performant c'est là où je suis à l'université tu as fait quoi j'avais fait l'université d'ici j'ai fait l'université académique de Cabinda. Cabinda, oui. Cabinda en Angola parce Angola. que je vécu en Angola 4 ans. Ouais, j'ai fait l'université académique de Cabinda, j'ai arrêté en 2009 dans un Guibo. Osalini dans l'université, là où nous école kuna. J'avais fait l'emploi économique anti-4. Ça. Problème à moto est sali. Mais le problème à moto est sali. Mais le problème gris tarifaire tant ebimaka. L'État a été à la moto. Ils sont dans la balabala. Par exemple, Brikin, magasin 3000. Brikin, magasin 4000. Brikin, magasin 2500. Alors, ceux qui l'État pas là n'a pas montar. Dans la mise à gris tarifaire parce que va foutre à la taxe et va sommer à la quittance. Pourquoi fixer un rapport n'a pas montar tant gris tarifaire et montar des magasins, des briquines ou des pompages magasins va foutre à bout. Donc côté on a moins désordre et ça sur côté à moto. Si on a bien nenge bango bachaka ba prix bango moko pona yo en tant que mwana mboka yo poza na yo za chauffeur ngana za chauffeur na za aseko na mta terrain. OK ce qu'on nenge ba matsaka transport bongo en tant que chauffeur mwana mboka pe atako yo moko ozo matana transport ofele mais ozana ba famille na yo ba mataka na transport et ça la ko nenge ni tango matsaka ba prix wana. Bon et ça la bien le problème c'est quoi? Biso ba congolais tozana problème moko ya ko résister na likambo te parce que chauffeur soraye alobi par exemple zando 3000 même ba ye 10 ceux qui vont vendre wana bo matite chauffeur a censé ya kokitisa prix mais le problème ezali zando 3000 oyo habite tozela oyo prix normal oyo alobi ngana na mbongo nanga ya il faut na kendi donc problème ezo s'opposer na place mais ça peut bango moko ba client tant ba yeba no zando 3000 mais ce boza 100 personnes bobo ko mata camion tambola na tierce minutes secondes nyonso ezo tambola na mutuka chauffeur olinga ko vendre sika moko te 10 minutes pour na renégocier. Mais ceux qui déjà ont 3000 et continuez. Ce qu'on a dans le monde, c'est peu absence de l'État. Pour l'État, ceux qui ont bandit contrôle, il y a pas pris. Et qu'on a peu de population. On a cause à Mbangu, Misala qui Misala na biso Kinshasa. Parce qu'au monde on n'engage nini. Est-ce que l'État a vraiment suivi dans Makambo? L'État, il faut renforcer. Donc par exemple, na parking mo Songolo, na rotanga Kombodo. So comme na parking wana okokuta PCRASA okokuta bureau ya ministère à transport okokuta donc nyoso établi ezali mais ezawapi na lobino hein je ne cite pas les noms eza makambo mboka tanga isika ngo po eza isika malamu eza exemplaire limbisa
yolanda ngai Ok. ntango na oloba oyo bayebi place na telemi bakoyebi soki eza parking tel po non loin de nous Ok. bato wana nyonso ntango chauffeur to receveur ayi ate 3000 mais batali kuna inspecteur ya travail ouais pardon s'il vous plaît inspecteur ya transport avandi bacontrôleur oyo bayaka kocontrôle avandi aleki mopaila mbongo alikaso sikoyo chauffeur aoza ndenge alingi. Ah, si je comprends bien, bango basepelaka tango bagent l'état bazali basepelaka. Mais oui, les agents de l'État, tango aye, yo bomena combien? 3000. Alingi neta kokanga tango baluka kuna. So azwi likasi na ye, asundoli population. Mais ngana kanisaki l'état ne bino bobangaka. Soki aye, o azali na mikanda, azali na mibeko parce que mutu te azali likolo ya mibeko. Mon frère. Tout le monde ba chauffeur boza likopana ba tout le monde inspecteur ya censé ya kobanga l'État parce que balobi oyo azaka likolo ya mibeko azati ba pratique wana ezosenga posere l'État efatia batu oyo baza vraiment na je ne sais pas quel mot je peux employer oyo baza vraiment na conscience professionnelle ya musala oyo batindi na balabala. Tango biso bato bazotinda bango na balabala mutu na mutu ebike lelo na ozala na balabala na keluka 200 000 o wana na ozala na balabala na keluka 100 000 o wana ozala na balabala na kangi okana koma nango bureau inspecteur bata travail atiango pembeni sikoyo lete eza mpe nga na yo oyo toonyokama biso moko tolingi par exemple moto na briking wana 3000 francs soki bavandi moto na briking eke 3500 soki pa mbouteillage eleki moto ndika kataka mbouteillage na machette o 4000 mais soki bavandi même un peu de résistance yo na nyonso oyo otali soki olingi opesa likanisi piste ya solution na makambo ya transport en tant que chauffeur oza na expérience oza combien d'années na mosala oyo 2009 depuis 2009 oui. ti 2025 donc oza na expérience ya 16 ans. Ok nani naloba boye ok problème nyonso moto aleki l'État na makasi aza te l'État Congo moto aleki l'État na makasi aza te l'État atia rigueur na ye atia rigueur ndenge ezalaka tookende na bonane mbala moko courtoisie routière bachauffeur congolais soki ayoki kaka courtoisie routière abike no bakokanga ete me ngai nayebaka ke tous les jours il faut être courtois motu oyo aza na balabala mais biso so toyoki courtoisie routière baokanga lisusu te chauffeur aosala oyo ye alingi chauffeur aosala oyo ye alingi chauffeur aosala oyo ye alingi chauffeur aosala oyo